Bonsoir bandeko ba congolais partout besoin mi bisika bon sobola ndanga na buto lelo na pesi bino mamote pa tout bozamo. Na lelo liboso na bino ngai ndeko na bino mwana na bino comme na ezali Serge. Na li mwana ya Njili. Dieu m'a donné l'inspiration pour na ko yebisa bino vérité sur Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président ya mboka o RDC. Na lelo ko ba vérité bandeko nzamba tindaka Moïse moko pour na libota. Atindaka Moïse moko pour na mboka. Mais na ko la sabino vérité pe na ko démontrer bino nani Moïse nani oazali pour na Congo nani oyo alingi peuple nani o ba ponier pour na akamba mboka nani pe oyo ba continuer mandat na ye to kotala yango na baluki na sabino ke Félix Tshisekedi Tshilombo ali président ya Congo ali président ya mboka oyo Félix azali président ya mboka oyo Tshilombo ngala yebisi bino vérité na baluka na talabino. Merci sans plus tarder dans Sabino parce que Bible lobby la Ligue premier enseigne que tout est possible à celui qui croit, rien n'est possible à Dieu. Oyo ezali Félix awa nazali na Tshilombo awa ezali Antoine. Voilà. Bandeko, otalanga bien. Suivez-moi très bien. Regarde. Où est Félix? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Pour souligner. Et puis 6, 5. Lettres. Or, chiffre 5. Et la chiffre va trouver parce que Jésus, comme on est dans 5 lettres. Donc, chiffre 5, il y a chiffre Oyo, Batu Oyo, Balongaka. Dans la Sabino, démonstration. Regarde. Oyo Zali, Tshilombo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Or, chiffre 9, c'est l'enfantement. Ils ont chiffre naissance. Yango, chiffre 9. Oyo Zali, chiffre Bitumba, 5. Donc, Batu Balongaka, il y a chiffre 5. Voilà. Touye Awa, tu souligner, pour l'andabiso bien. Comme Antoine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or, le dimanche, or, chiffre 7, et la saga repos. Et ça, repos, il y a Moka. Donc, repos, il y a ba Congolais, il y a 7. Donc, voilà, on a bien. Donc, il faut Félix, 1, 2, 3, 4, 5. Azana Congo, pour to bundi bitumba, to komi na chiffre de naissance, à Botami Asika. Non, moni na chiffre, n'enga le bien qui une élection, à numéro 20. Non, démontrer bino qui est Félix Azanani na Congo à Namboka na biso. Voilà. To komi awa na chiffre 7. Donc 7 oyo ezali chiffre ya repos. Donc Tshilombo abotami pour appeler ça repos na RDC. Or RDC eza 3. Eza 3, nous eza 3 dans la Sabino ndenge malé. Mais or biozo ba na 2 Rois chapitre 5 que Moïse que Naman akoyaki na Jourdain pendant 7 fois. Donc 7 fois né azaki lobi ko ya repos. Ya moni Félix Antoine ils ont 7 lettres na kati donc chiffre 7. Tshilombo il a 9. Ils ont 9 lettres. Ça veut dire c'est l'enfantement, la naissance, chiffre 9. Moi ça 9 mois libon pona botama. Voilà. Tozo kende. To komi Papa Simon Kimbangu abotama Papa Simon Kimbangu abotama le 6 avril. Voilà. Botala abotama le 6 avril. Papa Simon Kimbangu. Ce qui total chiffre 6 oyo. Ya Papa Simon Kimbangu. Ils ont mebele na kati. Bolanda bien. 6 oyo Papa Simon Kimbangu abotama le 6 avril 1921. 6 avril 1921. Bolanda bien. 1921. Botala nga 21 oyo. Botala na 6 oyo. Botali. Félix Antoine abotama na mois de juin. Alors nanga bien. Botala ce que pas makame keneli la vérité mboka na biso. Ce totali bien. Félix Tshisekedi abotama na mois de juin. Or mois de juin ezalaka na 6. Landa bien. Elisabeth, totali bien la Bible hein. Elisabeth awa tout est boué entre guillemets entre parenthèses pardon tout est awa Marie tout tanga Elisabeth
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moni, non, tu moni pas la naissance à Chilombo, Ezali, Yango. Oh, 9. Tellement, chiffre 9. Oh, Elisabeth, na Marie, bakutanaki na chiffre 6. Donc cela veut dire 6e jour, oyo, 6e mois, pardon. 6 oyo, papa Simon qui m'a botama le 6. Ne Elisabeth, bakutana na Marie, na 6e mois. Chiffre 6. Pardon, lettre 6. Vous voyez 6 oyo, et où papa Simon qui m'a. Oh, Félix Tshisekedi Tshilombo, président Mboka na biso Congo, a botama na mois de juin. Juin. 6. Vous devez comprendre. Tout en Chikoyo, abotama na mois de juin, or papa Simon Gimbango pe abotama le 6. Il va abotama na mois de juin. Or Félix Tshisekedi abotama le 13. Le 13 juin 1900 et quelqu'un. Or, c'est aujourd'hui 1 au 13 au Félix abotama 1 plus 3 c'est égal donc et bien surtout 4 4 au le papa Simon Gimbango. Bato est-ce que botala rabiso bien botala bien Félix botala bien aza motinda mi asolo ya mboka oyo papa Simon Kimbangu pona nzamba pona ye botala bien 6 papa Simon Kimbangu botami le 6 papa Simon Kimbangu abotami le 6 Félix abotami na 6e mois ça veut dire mois de juin Elisabeth na Marie bakutana na connexion na 6e mois omoni na 6e mois chiffre 6 oh 4 oyo 4 oyo ils ont présence à mon centre oyo avril au papa Simon Kimbangu botama de Félix Tshisekedi Antoine ayaki kozwa carte électeur na ye Nanjili ça veut dire Nanjili na quartier 4 landa bien quartier 4 a ozwa carte électeur or tozomona 6 oyo tel meza 6 tu totali bien bolanda nga bien 6 oyo Njili boye totie Njili total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont eu un 6e mois oyo. Président Félix Tshisekedi abotama na mboka oyo. Na 6e mois na juin. Papa Simon Kimbangu pe azalaki na 6e mois. Chiffre 6 oyo. Il y a une connexion Elisabeth na Marie. Or, au moins, Njili pesa na 6 lettres na 4. Donc, il a ici que président Tshisekedi, papa président Tshisekedi a eu besoin de carte électeur na 4e mois oyo. Il y a papa Simon Kimbangu, ça veut dire qu'on a quartier 4 dans la commune Yanjili. Bota la bien, ils ont chiffre 6. Toye, à to pesi et pesi sont combien? Marie totanga Marie 1 2 3 4 5. Et pesi 5. Bon andara bien pas comme suivez pas très bien. Or, Elisabeth a botam avec na zemi na libumu chiffre 9 oyo parce que c'est l'enfantement. Comme on est dans la 9 lettres na kati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, chiffre d'enfantement. Dans le chiffre d'enfantement, il faut appeler sa connexion. Appeler sa connexion et pas à Marie dans 6e mois. Donc, Félix Tshisekedi abotamment dans le mois de juin. Dans 6 oyo. Donc, dans le mois de juin, il faut Félix Tshisekedi appeler connexion appeler Sami entre Marie et Elisabeth. Ce que le chiffre 5 oyo, ça veut dire ils ont le rôle à Jésus. Jésus a dans 5 lettres dans 4. Jésus. Félix a dans 5 lettres dans 4. Félix a dans 5. Félix a dans 5 lettres dans 4. Félix a dans 5 lettres. Bon, tu calcules non bien. Total 5 oyo Félix Azali, 9 oyo Tshilombo na 7. Botala bien. Cela veut dire sur le Dieu aujourd'hui 5 oyo il y a Félix na 9 oyo. 9 plus 5 c'est combien? Botala bien na ndak partout vous allez et puis ici combien? 14. On a bien et puis ici 9 et puis ici 14. 14. Ce qui n'a plus na 7 oyo. Na 7 oyo il y a Tshilombo. 7 et puis ici combien? Et puis ici 21. Il y a moni date papa Simon Kimbangu yango yo na 21. Bolanda nga bien. Bolanda bien que Fati a président Moka oyo a doublé mandat parce que ainsi dit la Bible et le dit bon que la cause il y a humilité na cause il y a obéissance nzamba otombole parce que comme il a livre de ton nom dans 28 1er 14 que l'obéissance amène à la réussite tellement facile béton a toujours humble nzamba amène à la réussite botala bien nzamba tina Moïse moko na libota pona big sa peuple congolais bolanda bien toyé awa or njili ezana 6 lettres pour payer sa repos bandeko na ngai on a sabino na kosa te botala makameza awa botala to compter tozui 9 oyo Elisabeth maman Marthe comme on a isa Marthe mais isa na 6 lettres na kati
Donc cela veut dire connexion toujours, il y a 6 oyo. Voilà, dans la maman Marthe, comme on les a dit, il y a 6 lettres dans 4, maman Marthe. Il y en a 6 lettres dans 4. 6 lettres, maman Marthe. 9, toujours 9. Donc je dis 9 plus 6, il y a connexion. 9 plus 6, il y a connexion, il y a Fachi. Et puis sur combien? 9 et puis sur 15. C'est donc juste plus 5, il y a comme il y a bien Marie, 5 lettres dans 4, et puis sur 20. Il y a un moni élection, il y a Fachi, et ça numéro 20. À cause de la tépona les kanamboka, ils ont déjà ainsi dû, ainsi fait. Oh, tata lobby du collègue Kangami, c'est Yoki, né salama. Nga comme on a Serge. Serge, ils ont 5 lettres dans 4. Na botama na 5e mois. Na kula Sabino Bilembo. Na li na commune Yanji, na 6 lettres dans 4. Na Sabino Bilembo. On est président Fachi à Koleka na mokolo ya le 20. Né pesi date na ye yangwa le 20. Quand moi je vous dis merci. Kolo pambola bino partout bozali bozwami na pesi mbote na bandeko so ya kamba bandeko tu na biso ya moni président Fachi auta ki pe kamba po ezala ba date na kati ya ye ya moni auta kamba azongi makamtu eza déjà oyo nza maistra là mutalonga azati parce que likolo yokinga c'est yokinga à cause de la parole nde babikaka parce que nama na koya ki na Jourdain 7 fois ne repos Fachi Antoine il y a 7 lettres na kati après ça répond à RDC. Quand on vous dit merci, on se retrouve à la prochaine. Ma pour la mettre autour, les affatis né à Oleka parce que le 20 yango dans la Sibino démonstration n'engé kolo à Pessi Mayele inspiration pour Neb Sabino. Na Pessi Bino autant du mingi botana na partout. Au revoir, merci.